Nazali na esengo ya kopesela bino Mag FM ya mokolo lelo tozali vendredi 24 mars 2023 ya bino esili na kobanda Mag FM nazali na esengo ya kopesela bino basango na kota lingala na nzela FM télévision. Tofongoli basango mokolo lelo pona kotel sabino ete na etali masano Léopard ya République démocratique du Congo ba yebaki bongo na kondongwana na équipe ya Mauritanie pe Léopard ayebaki bongo na kobeta bango mingete misato contre Yoko ezalaki bongo na Lubumbashi kuna nde match betamaki na ngonga ya 14h yango ezali bongo na compte ya éliminatoire ya CAN na oyo kobeta mabongo na Côte d'Ivoire. Na sima na yango bakinoa batikalaki na sima te bazali kolandela mambi politique na sima lokola nyama akoluka bilei na ye bango bazangaki akoloba te après avoir komona moto lokola Vital Kamerhe Jean-Pierre Bemba pe Kabulo mwana Kabulo kokota na gouvernement Sama bango balobaki boye pe bazangisaki ndeko Peter Kazadi te. Ba Congolais bango nyonso bazalaki bongo misu fixé kaka na oyo babengaki remaniement ya gouvernement nde na yango après avoir kolanda yango na nzela ya bilili ya RTNC bango bayebi bongo na kozwa opposition pe bakomi na idée ya oyo ezali composé gouvernement Sama 2 nde na yango micro ya Mag FM kiteki na nzela pona kozwa bongo oyo ezali bavi na bango par rapport ya ba nouvelle figure oyo yebi bongo na kointégrer gouvernement oyo boyoka bango ndenge bapeseli. De prime abord remaniement ezali exercice moko juridique oyo soki gouvernement a moni que équipe wana est donné le meilleur de soi il faut changer ma mécanisme pour na kotala comment il peut parfaire parcours naie ya mando peuple apprécié caméra koti na économie. Nous applaudissons parce que nous sommes du parti présidentiel. Kamerhe, de par la base, c'est un économiste. Mais devant lui, il a beaucoup de problèmes. On a des défis belé, dollar et aromata, biloko et aromata. Comme c'est un économiste, on ne peut que souhaiter de bonnes choses. Et nous ne pouvons que s'attendre à l'amélioration. Il y a des prix à biloko, il y a des denrées alimentaires qui sont à Wenze. Et au ça la biso bien. Pour Nandeko Jean-Pierre Bemba Gombo, en tout cas, beaucoup de fleurs. Azalaka, un chef, il y a ma troupe, il y a ma rebelle en 2006. Yango ba confié pe mission parce qu'il y a tic tac, il y a armée. Na yebi kenaye moi ma pinga na biso ko za ma casse. Pe akosili ça akosa moi fort tous à la uni pour guerre STC là. Ils a charge tout ce que Jean-Pierre Bemba était comme ministre de la défense mais ils a charge il y a biso surtout bande ko na biso na est batia maboko bazala uni pour na ko soutenir Jean-Pierre Bemba pe force congolais nyonso ba pesa chance pour que asala malamu peuple congolais a pesa chance. Je ramasse directement Peter Kazadi. C'est lui qui est le député provincial. Il y a commune Nabiso, il y a Lemba. Et là, on va ça la rater. Bavi eza partagé dans Oetali Bongo nomination topé boye ya bande ko msusu oyo bazali ko sala politique binomoko boye ki ndenge ba congolais ba peseli et sali eloko. Kaka na même ordre d'idée, Bosimba ete ba nouvelle figure, ba yeba ki bongo na ko intégrer gouvernement Sama bolanda réflexion oyo to sali libino. Ezalaki lu mokolo ya lobby na itando ya RTNCD o ezali télévision nationale. Yango ezalaki ordonnance signée et par le chef de l'État Yemoko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo portant nomination et nouveau membre ya gouvernement Sama 2. Oyo Yemoko azali reconduit en tant que premier ministre kasi changement makasi salemité na gouvernement Sama nde na yango tokoki kaka ko constater arrivé ya ba nouvelle figure emblématique ya politique congolaise nde na yango tozali na Yemoko ancien DIRCAB pe allié ya taille ya chef de l'État Vital Kamerhe oyo azubongo charge ya économie congolaise oyo jusque là ezali côté patepa koya na ye to banze te makambo ekozala malamu na niveau ya défense ndenge bitumba ezali
na est ya Congo démocratique yango Fachi Beton ya kanisi bongo na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo poete ayeba bongo na koya afandisa masolo ya défense po bendele etelema toujours na nzela ya FRDC. Na côté ya intérieur akanisa ki bongo na l'élu ya Lemba tobengi bongo Peter Kazadi oyo azali député provincial ya ebi bongo na kozwa primature ya intérieur. Côté sport, ezande le célèbre journaliste François Kabulo, Mwana Kabulo, nde aebi bongo na ko assumer ba fonction ya ministre ya sport en remplaçant Serge Condé. Nde na yango tokangi wana kasi bakisa pe Wivin Molika oya koti na je loko la vice ministre na Ido Carbure. To tombeli bango makambo nyonso ya malamu ba Congolais ba kotalela bino po ezali longo na bino nde tokokende ba élection ya décembre. Bonne chance. Na Italien sécurité bosimba ete yemoko le colonel Ifenge tout fait tout flamme o azali koluka kimia izala na moamba lala kita ayebaki bongo na kosala ratissage na secteur na yepe ayebaki na ko tia maboko na ba civique bolanda bino moko ndenge ezalaki na commentaire ya Ruth Dinanzei. District ya Moamba o ezali kokumba manakati ya police nationale na Yemei colonel Freddy Ifenge balobi o ya kopatapata akomona ngo tala lokolo opération o ya track ya ban civique yemoko colonel Freddy Ifenge l'homme fort de Moamba akitaki elongo na ba troupe na ye pona kopindola batu nyonso o bazali ko tia makelele ko troubler quiétude ya population. Kuna asuka kibongote akangaki o nyonso babengami kuluna bazali ko bunda tango nyonso pe ko botola ba bien ya ba paisible citoyen. Colonel Ifenga lobi cette fois-ci ou jamais il faut que rigueur ya loi ezala senti na kati ya district na ye. Awa lokola boy na kati ya babalabala ya Kisenso apolela kimvula na ba troupe na ye pona kokende ko luka de porte à porte bana oyo babengami bakuluna bazali ko bebisa réputation ya mboka kasi ye alobaki akosukisa bango tala ndenge population esepeli. Na sima na yango bazwaki bango bakitaki na bango tikuna na kati ya siège ya district o ezali bongo na commune ya Matete ba victime pe batikaki te babaki biso moko tokolanda pote to tia bango misapi police ayebake bana oyo baza bana ya mabe bazonga lisusu na banda kute leta ye moko asokipe na bango kulu nezaka mikolo te na bana oyo mikie ezamona musumu mwana neva akula kuluna moi neva kula kuluna neti bisa to babo etoza ya mushinga tolingi mushinga matota aveli matota la coin basi yazo suseti wana kula biso tola la titongo midi pokwa simana yango police elobi boye yo mutu omoni ke okoki ko dénoncer sala yango po ezali important pona ko collaborer ensemble na police nde phénomène kuluna ekosila na commune ya Kisenso kaka te kasi na district ya Moamba Mobimba bolanda mibeko o epesami chaque parent oya monike ya lingi na ye makambo wana te a communiquer biso a informer biso soki akobanga noki bakoya ko agresser na bato dona liboto ya dénoncer akoti na chambre abengi colonel Ifenge colonel Freddy ngai naza na adresse tel mwana kombo na etel aza famille tel na numéro tel ya veni na biso aza kuluna biso tokoya tokoloba teke papa songolo mutabenga to mama songolo mutabenga tokoya tokosala kama ndenge toti kosala simana yango ye moko colonel Freddy Ifenge atalisi na population que esengeli kimia ya solo ekota parce que matoi mangongi ekoki kolekela leta te bana o babengami bakuluna bakoki kozala likolo ya mibeko te esengeli population ezala très vigilante pona ko dénoncer bakanyonso police azali wana na district ya Moamba l'homme fort le colonel Freddy Ifenge alobi mbalo yo matoi mangongi keba batio misapi mbala misato
Toujours na Oeta Libongo, opération coup de poing initiée par le gouverneur Jantinimba Kangobila Bosimba était le numéro 1 ya commune ya Matete ya Lalité. Jules Mukumbi yazali toujours na terrain pour na ko superviser pe koluka ko fongola ba voie publique oyo ebaki bongo na ko finama na ba kiosque ba terrasse nyonso itongama na nzela e ko bukama bolanda ndenge nini musala e ko salema kuna. Eyindaki awa na commune ya Matete, eyindaki mepembe ba oyo nyonso baboya kotosa leta bazwa mabele ya leta bakomisa yango bandaku mapangu to pe balio ya bafaire na bango batelaki misu. Kasi leta batiaka na etembete ya solo bondi melanga tala lokola a bugumesa yemoko azwi ba homme fort de terrain akiti na bango pote ba pindola ba construction anarchique nyonso o ezali lelo ya nzela pote bana Matete batambola na kimia nyonso kolongola insécurité pe bosoto nyonso neti awa tala nenga bimisi pake binomo bomondenga beti ndaku ekwe yango moko kasi pona bourgmestre opération coup de poing o ezaki lancé dans tel de ville et sengeli suivi nango esala manakati ya commune yango yemoko Jules Mukumbi le numéro 1 ya commune ya Matete alobi que cette fois-ci ou jamais commune ya Matete sengeli ezongela image nango ya kala ya propriété insalubrité eleki mingi oyo nyonso ezobebisa tala ndenge ezolongwa. Nous allons continuer coup de poing à gouverneur à lancer qui a jeudi dans la commune de Matete. Et on l'autre continuer le quartier au Etikalaki, l'autre sali 4 quartiers. To sali Malandi 1, Malandi 2, to sali na quartier Lumumba et puis to koti na Viaza, ti to sukisi na Pululu na Baumu. Na si nous avons quartier to Tamboli yangwana ezalaki po batu nyonso batonga en prise à l'état bango touti ko buka na sima na yango asukaki wana te apesaki lisusu mise en demeure na bakolo bandaku o ezali na nzela basi la kolongola biloko na bango po l'état turoyo yosoko yokite etalio tokiti na commune Alemba poto tel Sabino était avenue Kianza ezali na itamoko ya malamu te kuna nzela e kolia mase kolia mape yango ezangi kimia na population. Tozali na commune ya Lemba na avenue Kianza bisika nini nzela oyo ekomi impraticable mikolo oyo suite na libulo esalemi awa botala bino moko lolenge nini mabele ezali kolia mape créer pasi mingi awa na butu soki olekeke ozaki diba keba ko se retrouver na kati kasi na yango to ebite nino esengeli kosala po ete problème oyo bana kosila po esali déjà mikolo nzela oyo babongisi yango kasi ba travaux ngo ezala kaka inachevé to comprendre ngo te to mona souvent ba chumbola la place wana e mo bukani e mo ba zongsi ba béton ba tie ba béton il paraît-il ezaka ba béton ba chaka on dit ba chaka ngo bien te ndeti awa libulo mona salamia eza musu salama liboso kuna place ba tie mabele wana donc ba uti ko zipika yango kalate mususu ayebani donc nzela o eza nzela mobu il faut l'état ndenge bandi we a revoir partie oyo nyonso tosengi na bakonzi baya na lombango kobongisa yango tango eza na numuke boye po soki ekomi munene ekomaka baaffaire ya ba millions ekozala kitoko te po ete ba urgence na mboka ezali mingi. Tokiti na Gimbatsege po total Sabino ete nzela ya quartier Nkama Mulumba ezali na itamoko ya malamu te pe yango elobisi baike boye. Na quartier Kamamulumba, plus précisément na commune ya Kimbantseke, population bazali ko vivre na ba condition moko ya kitoko te. Bino moko botala ndenge érosion ezo tungisa bango ezali ko mema bandaku, mais ya pasi ezali ke nzela oyo e permettra bango babima na centre ville botala ndenge nzela e bebi e bukani à cause ya érosion oyo ezali awa bazali konyo kwa mamakasi na yango baleli na bakonzi ata basaki ya pamba baya kobwakela bango pona bakalime érosion oyo. Souci na biso ezali bakonzi ba sunga biso pona nzela parce que direction oyo eza direction munene eke Saint-Louis eketi Singayinga e Baluki eketi Mokali mais pas kaka
bambulo ndenge ezobeta boye ozangi lisungi basaki telema basaki tosala soki tokangi awa esili kote nyonso eza kobuka na buka yango nzambe asimba mitema bakonzi basunga biso mpo na nzela mpo bandako ezokwea oyo nyonso eza pembeni awa atuka bakonzi ya mboka tozali kosenga na bino papa botalela biso likambo ya nzela oyo pasi basa kitoko baza koto mibala eza te mpo na nini nzela eza te mibali moye bamona biso eza te yango tosengi na bakonzi ya mboka na biso toyebike tokopesa bino bavoi me nzela na biso oyo bobongisela biso yango. Population bazali kotalela kaka epai ya bakonzi awa kokala te ba election ya 2023 ekosalema bango bazali kotuna ba député oyo bakozala na besoin bango bavote bango bakoya nzela nini po tour liboso bavota bango babeta bango kara kasi tour oyo bazali kotala esika nini bakoya po baya kosenga bango bavote bango bino moko boyokaki bango ndenge balobaki dossier oyo ezali mabe makasi po population bazali kolela basengi na bakonzi bo trouvele bango solution po boye pasi makasi bazali konyokwama. Centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali esika ya malamu mpona yo tata mama elenge utumisama tangu mulai na maladi kende betatu okozwa solution na maladi na ona tangu mke po kuna maladi nyonso ebeta maka dada. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladi wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Centre café kepe ezali wana pona yo mutobela tamulai kende bazali na pareil oyo bango moko babenga kango prophète na tango muke ekolakisa ning oyo tungisa santé na yo tamulai. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke et Tritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine
moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa rhumatisme, hernie discale, tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi problème ya AVC oyo bazo kende ba poto. On domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko détecter ba maladi nyoso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladi nyos okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozuwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone nabiso 085 041 14 07. Omitunaka ngai na kokoma nani ngana kosala nini? Réponse ezali c'est moko et si ya pona solution mituna na yo ezali esmikom kende yekola musala pote okoma mutuna société. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce ya Esmicom, école des métiers de l'informatique et des commerces et au Pangoussa parents Maya Misu. Awa okomi tungisa te po mwana akotanga lolenge elongobani grâce ya ba professeur ya Malonga oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko ote ba point sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala po amérite diplôme oyo koluka awa na oyo etali ba faculté Esmicap ebongisi ba faculté lokola programmation, comptabilité, télécommunication pe ba option misusu basal ezali bien équipé pe bien aéré côté munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende te awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na Escom otuni ngai ezwami wapi Kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta Escom wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na ba numero oyo 089 52 42 819 alanga nzembo kende na limité 14e rue kuna studio oyo esalemi na ba condition malamu na ba matériel ezali sophistiqué studio liloba ezali na disposition na yo po sala musala kitoko.
na bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba awa soki okoti okoyemba lokola angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde oenregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio liloba kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele Yalelo esukia wabaike bozake bele pona kolanda biso tikana pesa un grand merci na bat oyo bazali ko soutenir biso uta libanda ya mboka ba mesana kolanda biso na www.fondation Malua télévision merci na bino to bandi bongo na TL Trésor Lumbu azali bongo kuna na États-Unis to tombelo makambo malamu elongo na molongani na yo na bana na ndako awa na Kinshasa Patrick Kaninda moninga na ngala bosani ote pe Christian Kunda Kadimon Tenta vous allez belé vos soutenir Kangai Inyasi Lunga na bosani yote na pesi un grand merci na équipe technique Florent Okita Zaki Simabilili pe kuna na montage tozaki na les maestros Francis Peta Jesse Kanza et bongo awa na régie Detemouya na Danda Cruz bazanga kité bango bazaki na pointe pote bo sepela na édition mokola lelo pe bo pesa un grand merci na équipe rédactionnelle ngai na bino tokutani bongo na mikolo oyezali koya entre temps Nzambe akoba na kobatela oyezali bongo mabota na bino.